comment faut s'attaquer trop dans l'église et dans le pasteur. Qu'est-ce qui ne va pas? Naza ko s'attaquer, mais je parle de ce que je vois. Je dis ce que je vois. Na vous parlez de ma pasteur. Donc rythme et n'engi ba église au tambolelo ils ont apprécié et là vous papa. Yoka promesse en Zambie. Les projets que j'ai formés en vous, non les projets de malheur, de paix, de bonheur et de prospérité. Mbote. Pour ce que bonjour est là qui mbote ni ba catholique ba sambelaka. Je vous bonjour Marie. Papa Sali. Qui to benga ngo groupe ya Takinga, to Takinga zaki acteur principal, il y a comme que le roi nati. Théâtre Takinga et bandi, mais comme vous prenez à père Bifalo, comme si batum ba yeba ngo penda bien té. Et kende Takinga pop Takinga parce que ayokuta bakoko bakabula banyama na zamba, nyama na kombo na. Soko pa pasuli nyama azotanglo pe ba parti ya nyama. Na munoko mboka mundele nano ayeti. Ce n'est pas la zoologie de notre façon. Ayokuta bakoko bayeba kalki neti mukongo ayebi mosi zo le tatu pupu soko paza na 30 soso na ye azoyeba ngina ye nsusu makumata matatu. na chango kuna wasala kama msala kwa kata manzi wana kata boîte kata manzi kwa kusala msala mama Mimi Thérèse di mère yonde solution mère yonde makamukala wana kata maya wana kati pena ya maya nzili banini to kati sa boîte God Talk Télévision toujours dans le cadre de Sabino, dans le cadre de la recherche, dans le cadre de l'information. C'est pour avoir tout que nous avons découvrir l'artiste qui est un solo, tout solo là, tout ça. Mais mingi, tout s'abonner à God Talk Télévision et vous ne serez jamais déçus. God Talk Télévision, tout s'abonner car les alaka comme toujours, au monde quoi. Il y a des bonnes choses. Il y a la parole de Dieu, il y a la prière, il y a les émissions, il y a tout. Dans le but God Talk Télévision, il y a des émissions en famille, en famille. Parce que pas la biso, insanité à la raté, tabou et à la raté. Consommer avec les enfants, God Talk Télévision, et vous serez jamais déçus. En tout cas, les gens busquent tout le monde, tout le artiste, tout le monde a tout cela. Donc, merci beaucoup. De partout où vous nous suivez dans le monde, nous vous saluons dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le bon Dieu vous bénisse dans vos activités, dans vos affaires, dans tout ce que vous êtes en train d'entreprendre. Pourquoi pas saluer la grande dame, la grande maman, la Mère Teresa, Maman Mimi Thérèse, l'initiatrice de cette chaîne God Talk Télévision. Pourquoi pas saluer le grand monsieur, Papa Edo Dumawete, Bambote Bele Sika, Ezomi Bino Namboka Birmingham, Tolingaka Bino tellement mingi, Bino Obopesa Biso opportunité, Oyo To Solo Lana Batu, Bazali éparpillé dans le monde entier à travers la chaîne Nabiso God Talk Télévision. Balobi Fondation Mère Thérèse Ande Makambu, Bana Bitike, Bana Mawa, Maman Mimi Thérèse, Alingaka Mingi ko soutenir, ba délaisser, ba abandonner, Alingaka Mingi ko soutenir, ba Oyo Baza ba désœuvré, ba Bazanga Mingongo. La voix des sans-voix, Maman Mimi Thérèse, Tika Nzambe, Apambolayo et Sika Ezwamiyo. Alors, le loto y a un numéro Yassika, l'entretien toujours avec un artiste et toujours informé bino out, vous allez bon na kati ya chango. Donc kiti na kati ya chango na simananga boza ko mona wana ezali mayanjili. Donc tout ça na tu vas netika na moi plage moko boye na mayanjili. Ba bakenda moi poto kala donc tu vas na secteur na bino pena te ba na njili tu vas na secteur na bino na simananga donc mayanjili o esala makambo ebeli makambo minene makambo ya ndenge na ndenge mayanjili. Donc tout ça awa wapena na mayanjili na opesa bongo mbote na muto apesa biso quand même facilité comme na mayanjili awa wa Ambrosio Ambutu Mubiam
Bambote belé esika ezwamiye. Alors pour aujourd'hui toyambeli bino acteur moko ya munene talaka tolongo musika kuna na est toyeti awa na l'ouest plutôt toyeti awa na est pona koluka acteur wana asala kombo akenda sango asali makambo ya minene na kati ya monde ya théâtre. Alors tu éviter asa oublier to asa ndenge nini to santaka ele susute et pourtant asa na histoire asa na parcours carrière eza mulai o akoko lobelango po batu ba yeba quand même qu'est-ce que ce grand monsieur a fait dans le monde du théâtre. Et lelo to kolobela théâtre to kolobela pe o ba benga kabongo opérette. Hein, ba yebi opérette c'est du genre de théâtre chanté. Surtout un genre de théâtre chanté. Alors hier a expliqué biso quand même dans moi détail opérette na théâtre auto salaka to benga le théâtre populaire maboke to ko benga le maboke moi un peu moins différence ne ba salaka yango na ndenge et comme le oyo opérette disparu na kati ya RDC et ça la sous penzati. Alors sans plus tarder to fungo la caméra na biso pour que to yamba le grand monsieur ce grand acteur boyeba si il s'agit de qui. À tout à l'heure. Et voilà, comme je vous le disais tantôt, que Lelo Toyambi, acteur Yamunene, Oyo, tango déjà bazali komona pene ngai bazo comprendre que il s'agit de qui ngana ko vraiment mingité donc beaucoup yoka yemo ko ko se présenter à travers mongongo na epé elongnaye beaucoup comprendre si il s'agit de qui. Alors pour une précision que baoti ko pesa nga tout de suite là balobi mayanzili e kaboli changu na banga moyo. Donc na sima so katisi mayanzili na sima mukongo na biso kuna na ngambu ezali bongo ngambu ya changu. Donc, awasko iskabiso to vandi o ezali ngambu ya banga moyo. Donc, selon l'histoire, bato ba bazo comprendre que non, awa to vandi ezali to na ngambu ya banga moyo, okati sema yanzili kuna ezali ngambu ya chango. Voilà, sans plus tarder, tozo yamba invité na biso. Bonjour papa. Bonjour. Mais l'air moko pe bonjour wana botika ko pesa. Ezaka mbote te. Mbote papa. Mbote. Po soko bonjour ela ki mbote ndeba catholique basambelaka. Je vous bonjour Marie. Papa Sali. Voilà, vous comprenez déjà. Pour un bateau, bateau découvrir, bateau monayo. Peut-être moi rappelle moqué. Vraiment, il s'agit de qui? Il s'agit de Mafoura Sandemi François, petit à confiance Yanzambe, porte-parole céleste de la génération Oyo. Onzamba zoti la confiance parce que Nzambe amoni batu bazo sa désordre na maloba na ye. Vraiment, vous comprenez qu'il s'agit de Papa Mafoura. Papa Mafoura, Oyo. En tout cas, tu as profondeur parce que l'isolo, il y a Papa Mafoura. Et ça tellement ébélé. Papa Mafoura, na bato ba otala ba yebi, ba veut qu'on se rappelle directement, ba yebi on a genre ya théâtre nini. Biso ba yeba ki biso na genre ya opérette. Voilà. Théâtre chanté. Ozomona. Ezande tozo sala lilote, bo répéter te direct bo sali tournage. Mais oya biso wana tozali ko sala 8 mois de ou bien une année de répétition na pièce moko. Oh là là. Oh là là. Parce que mutu ako yemba ako incarner pièce ya ko yemba, il faut maloba ekende juste ba geste pèse à la concordé de mitonté orgamité. Ezala concordé na malobo yoza ko yemba. OK. So concordé te oko sala même un mois. Ozo yemba kitoko mais ba geste zo concordé te. Théâtre opérette ou to bengi théâtre chanté bo wane ko sala ngo na groupe ya Takinga so je me rappelle bien. Te zalaki groupe Minzoto Wela. Ouais, oh ya Père Bifalo. Que son âme repose un peu. Sinon tes papa, merci na yo na o sali na Congo. OK. On encadre ba jeune belé o baninga ozala
désactiver. Mais biso toyeba ki ondire kaka zaki to benga ngo ka groupe ya Takinga to Takinga zaki acteur principal yango comme que le roi nati théâtre Takinga e bandi mais comme pene ya Père Bifalo ba c'est comme si ba tumso ba yeba ngo penza pena bien te et kende Takinga pop Takinga parce que ye mutazako jouer mingi rôle principal. Rôle principal. Il y a un monde qui est combo ya Takinga. Mais pourquoi papa mafona 4 paroles te pourquoi na époque wana kaka Takinga mtabana ko jouer rôle principal. Bon ça la pièce boye côté kuna Takinga. Ozonga boye Takinga. Ozonga be pas mané e bané ko sala kaka yé. C'est le metteur en scène ndenga monaki ndenga zako linga ko placer bactère na ye. Parce que likambo théâtre senga metteur en scène. Ndenga na lobana moya lelo. Ba petit lelo bozo que metteur en scène à lobby boy lata boy o ngana ko lata bongo te o boy ngana ko sala boy te o za acteur te mais acteur alandaka muto azo sala mise en scène yende akoya ko compléter o yaye ba commentaire. OK. Mais siko yebisanga sur base ya quel critère ba bande ko recruter bino pour comme ba ezaki peut-être neto mona kalelo awa wa mutu aotninga na balabala bi ba on a kenanga sala théâtre azala na talent ou pas akeka directement akekuna mbalama bane ko sala mais théâtre mais bino siko na tango na bino ya Père Bifalo na groupe Minzoto wela bande ko recruter batu sur base de quoi ngai ndenge na kotaki na Minzoto wela ezali kambu ya Nzambe na yeba na ngai pete po mingi na kwa nimena ngana bibembe banini siko tozaki na saxophoniste moko Lunungu David agobeta saxo na Minzoto ler badanga balongwe bakei aye ko zwanga ya lobito ke tokepe na sali test na ndenga ba Congo na sali test na ndenga bangala na sali test na ndenga bateke siko bango ba sepeli kaka na jouer na ndenga ya bateke ya mwana tika na ndenga bateke ponga na jouaka na lolenge nyoso mungala muyaka. Donc tonalité mungala na ubeta yakiba yaka na ubeta ya mukongo pe na ubeta. OK. Mais siko théâtre chanté otozo benga lelo opérette lelo oyo ezali wapi eza na niveau nini eloko wana nde omoni lelo yo yangwana ler moko bolimbisanga sona oloba boya ba intellectuel na biso na mona ki intellectualisme na bango te. Parce que ce que tu bien, yo mutozo bozo mikumisa bozama yele. Mais makambo ezo vancete. Est-ce que bozama yele? Yangwana vie, il faut que yeba calcul. Français te, loko zo boma biso français. Batu bazo organisation ko yebi français azama yele. Ndoka calcul. Na ko pesa exemple kaka biso na njili awa. Batata na biso batanga te. Batika biso na balupango. Siko biso bana tutanga tozo teka mapango. Banani bazama yele. Vraiment. Banani ba mayele. Bino ne boza mayele. Ba papa mutu ba mayele. Parce que yeba ki calcul. Mama tanga te tangu wana zoteka nguba na yo mona mama sombi lupango. Asombele gango na français. Kana nguba na yo wana. Ozomona. Et loko bomi biso parce que tozo tambola africain azotambola na adaptation. Ponzamba lobi sepela ndengoza. Ozali. Sepela na makamu na pesi. Na pesi yo. Kolula ya muninga. Te. Est-ce que nzamba pesa biso balangi te? Ozomona ngo yo olingi omi pesa na français ozomona neto za mayele. Or que mai okofungwama na langue oyo ya yo parce que la langue maternelle c'est l'identification spirituelle. Pourquoi qu'on a yo azalaka mayele? Soko tali bien ponanga conception nga na mona mundela la kisabiso eloko te. Ba kosa biso. Azape puissante mais aza développé. Parce que ce que tu bien. Mundele nano yakite. Bakoko na biso bayebaki botanique, na école nyonso. Okena mukongo kabula banzete nyonso na zamba, nzete na kombo nango. Soko pa pikuli nzete azotangelo pe ba partie ya nzete na kombo nango. Ce n'est pas la botanique de notre façon. Bien sûr. Ayo kuta bakoko bakabula ba nyama na zamba, nyama na kombo nango. Soko pa pasuli nyama azotangelo pe ba partie ya nyama. Na munoko mboka mundele nano ayeti. Ce n'est pas la zoologie de notre façon.
ayo kuta bakoko bayeba calcul net mu Congo ayebi mosi zole tatu pupu soko paza na 30 soso na ye azoyeba ngina yensusu makumata matatu soko pa lemisatu ndidi zitatu zisele makumole yensa mbwadi bo mundela yakite bakoko basi bayeba calcul ozomona yango alors mundela tali bo lobi te bazaba étourdi te baba zoba te en tout cas to bungisa bango ngo na langue na bango baye kolango na balangue na biso po génération ezako ya baye ba ke mundele mutu alaksi biso nyonso. Or les choses que nos ancêtres savaient. Alors pour avoir l'inspiration, il faut se baser par ta langue spirituelle. O yayo parce que si on a pesi token na lisese. Hein? Oza mutu te. OK. Olingi olia manga, olingi olia nana. Ozana posa nanati. Olobi nana wana olobi en tout cas mututa ko sombela nganga mongona ke ndiko somba pona nana ya kitoko. Okepo ponia nana kitoko yo moko ponia ngo. Oye, oyepele anana bien. Otiango na sani. Tango bandi ko lia anana wana yoki yango guya tondolo. O sepela lisusu. Neti nzamba yoki alobi te na sala mu Congo. En tout cas le funa yoka ki Congo na ngai onga na sala. Nzambe tango koyepa na yo mu Congo ayoki français akozala dégoûté te akozala dégoûté amoni epeneto bafoué volonté na ye ndenge yo asala yo mu Congo po ye mutu alingango c'était sa volonté de te faire mu Congo na mayelo apesaki na mayelo yo apesaka yo parce que ba koko na biso ba yeba ki détermination ya zemi ya mwasi ba yeba ko distinguer ba étoile lelo yo bino batu biso batu totangi to yeba distinguer ba étoile que étoile ndenge bimi boye to lingo koma na période ya boye ba étoile ndenge sali boye to lingo koma na période ya boye ozomona ale ba yo bungisa biso mayele yako ba koti biso ba mayele moko oyo ko pesa biso ko bimisa biso ata ne loko moko te tala buzoba ba koti biso ba yeba koti biso ba mayele na bango ba nini na bango calculer ba ye awa na mboka na biso ba tiba mona bango ya colonisation ce n'était pas la colonisation ba yaki ndepo ba piller biso ba ngo ba obenga ngo colonisation ba nyokoli biso ba sali biso nyonso ndenge oyo elingi ba koti biso oyo ya bango sikoyo biso pe to sutuki te papa mais bato ba yoko sala nini tande bazo sala biso na mabele na biso en tout cas il faut bazonga na mboka na bango sikoyo po bazonga na mboka na bango botala nanu il faut tozwa indépendance pas na bango mabele ngo ya bango vraiment sikoyo nzambe akomona biso ni nzambe apesi biso mabele na biso sikoyo tozwa indépendance epai ya bato sikoyo yango wana pe toza diriger na bango ya mwana intellectuel na biso bazo manipuler bango po mayele tozo tambusa Afrique eza ya bango parce que nyoso bakoloba na intellectuel na biso ezala mabe ezala malamu bakondima ya yango bango mutu basala ka minduki oso yoka babomana kuna biso ne bakoba d'expérimentation na bango pona nini bakotsa bino ba mayelo ya bango ba dribbler bino bazo dribbler biso. Nous sommes l'héritier de Dieu. Peuple noir, tofungwama. Parce que ce que tu as bien noir, ce que tu as kende kaka boy, tu as progressé. Pourquoi tu as progressé? Bango ba yebi que là, il y a la paix, il y a des progressions. Là où il y a des troubles, il n'y aura pas de progression. C'est pour cela que ça kabiso babiloko ndenge na ndenge pour esprit à la kimiate pour te progresser. Pour te la kimiate pour te progresser. Or kende bandeko nangai toza bandeko. États-Unis, olingo ke mboga nini kende na yo problème te. Europe olingo ke mboga nini kende na yo eza nango problème te. Même les pays na biso toza nango frontalier pour que même Brazzaville passe. O Angola passe. Mais bango bazozala na facilité. Bango bazolaksa bolingo. Bazako bibembengama ba grande puissance biso pe zobenga bango ba grande puissance. Di.
Comprenez que c'est l'artiste, hein? L'artiste a vraiment belé à Koloba. Donc aujourd'hui, Toko Beta Penza, Masolo belé, donc vous comprenez que tu as vif, il y a sujet. Il s'agit d'un artiste qui s'y connaît. Azaka un artiste a yebi na lisolo ya mboka na ye na de où, d'où nous venons, d'où nous sommes, na tozo kende wapi. Donc papa Mafoura n'engaki na avant tout côté juste na profondeur makambo o tozo beta oyo. N'engaki au moins o mekampe ko rappeler batu peut-être na eloko moko o esala papa Mafoura, o esala pena papa Mafoura ba papa Mafoura. Et pièce moko o e marka, o e marka. Pièce au penza e markanga ya Milezi Milezi nga noko na yoma fora o yo mona ngagwa na yana 90 na. Est-ce que depuis qu'on m'a pondi j'ai bunda? Non. J'ai yibale macabre de quelqu'un? Non. Appeler la femme de quelqu'un pour lui donner le ntsongi? Non. Ou pour lui faire fuir la maison de ce type? Non. Milezi nga noko na yoma fora na kombela mbondo. Soko eko bimisanga ba tanzole e bimisa. Soko eko bimisanga ba mirikro e bimisa. Vraiment. Mais papa Mafoura, est-ce que na rôle au bandé ko jouer au yembaka pété parce que tu le dis opérette qui théâtre chanté. Est-ce que yo sala ka vocal à mon côté? Na sala vocal à mon côté. Oh là là. Na sala ka ba vocal moko ya batangwa kala ler ba wemba ba alaka mais na baloya ba nzemba ona ndenge na ngai. Netinine par exemple. Lèvres roses. Hein? Oye bien honte. Lèvres roses, rappelez bisangona non? Yo zali kitoko mingi lokola. Minzoto sito yeba. Nga sikona balula kango boye. OK. Yo zali kitoko mingi lokola ti leka midi kitu sito yeba. Kuna buzari bele na magasin na poni nido. Sanza mapanyoso yo melaki na tongo na ti. Bongo laki salulemu na yo soko diaki di pa ya kovote tembe isile. Ozomona nelo mona betaki ya Sotraz. Sotraz, Sotraz, yaba comme. Aéroports de transport. Mengana ko beta ngo boye Sotraz. Solo. S solo. O umela tena R trotte A arrêt Z zela Sotraz. Solo o umela trotte na re zela. Yango wana bapesa ki babisi wana kombo ya Saviem. Omona kaka. Saviem. Comprenez donc papa Mafoura. Papa Mafoura. Notre question est vraiment très pertinente. En fait, yebisa biso au sambela. Ngai normalement nakende église te. Je dis mon opinion. Nakende église te pour nani. Pourquoi? Parce que comme sur na télévision, na vani na télévision, pasteur moka yoloba. Ndeko na ngai, soko meka nzambe wane simba te, ya ko meka nzambe oyo. Wana pasteur mususu. Na keli susu na pasteur na yoka susu. Mususu zuga. Siko banzamba ngo bazako. Combien? Yango na vandi siko nzambe ya pasteur wana nzambe nini? Nzambe ya pasteur wana nzambe nini? Alina yoko tala nzambe lobelaki Abraham na église te. Nzambe lobelaki Moïse na église te. Nzambe lobelaki Daniel na église te. Nzambe lobelaki Joseph wa limbolaka ndoto na église te. Nzambe la rakotaki kati apôtre Paul akotilaki na église te. C'est-à-dire il faut que luka molimo ya nzambe etambusa yo parce que chacun rendra compte de lui-même. Pour netinga na bando mi pesa na makamba Daniel nazana nga Daniel te. Oh na voyage ke pa nzambe na komi kuna to solo la nzambe po aboyaki na mona ye. Ah bon? Nga bi nzambe vient na nga na omono te alobi nga ko mona nga te. Soko lingo zonga na mukili ko mona nga te mais soko moni nga ozonga su. Nga bi abi kasi yebisaka pe bandeko na yo kuna. Batika koloba il faut ko mona longi ya nzambe. Ndenge balukaka ba mona longi ya nzambe yebaka balukaka liwana ba na bango po mona nga il faut kufa. Yebisa bango banzembo mususu bazako yemba bango mo bazoluka liwa bakosilaka nga makambo ngabi baluka liwa ndeni bo peti nanga joka na net nzembo kamata motema nanga nyonso pona yo siko nzamba lobi nga siko so na zwi motema na yo kufi foti nanga
alobi yebisa bango bayemba kango boye to chanter nzembo na forme zala na motema nanga na molimo na yo na tambola ndengo lingi ponga na longa nyonso ozomona tala bazokenda ba contradiction na makambo ya Nzambe parce que soko tali bien Jésus alobi nini tata na biso ozali olikolo bato bakumisa kombo na yo siko bakokumisa kombo Nzambe ndenge nini bakokumisa kombo ya Nzambe epai na yo mutu na etamboli oyo ozotambola na bizaleli ya Nzambe. Donc mutu il faut refléter image Nzambe par rapport ya comportement na yango wana pe bakokumisela Nzambe na nzoto na yo ozomona bokonzi na yo eya c'est-à-dire bokonzi Nzambe eya otambola na mayele oyo ekela nyonso oyo longi nyonso. Mais ce que nous comprenons bien c'est que tu crois quand même à l'existence d'un Dieu Nzambe et puis na mona na Yesu Masia te Jésus ko tangila nanu te Nzambe nde po Nzambe ayebinga ko lekanga moko Nzambe ayebinga ko lekanga moko parce que tangu na bandaki premier jour na libuma mama na ngai na miyebaki omiyeba ite Nzambe ayebaki ngate ayebaki nga kolo nzoto na miyebaka te ndenge na salama ti lelo bo mutu wana gloire na yeza ko yembila te gloire na yeza ko pesa mabonza te gloire na yeza lifo ko tosa ye okataki nga nanu toke nanu petit Jésus alobi nini tokosambela ndenge nini notre père qui est aussi tata na biso ozali olikolo bato bakumisa kombo na yo bokonzi na yo eya mokano na yo esalama na se lokolo kosalama olikolo banani bakosala mokano ya Nzambe na se lokolo ndenge kosalama olikolo eza nani biso batu siko yo lingi na yo lisusu kosala mokano ya Nzambe na sete ndenge kosalamaka olikolo olingo kufa na yo obando yemba na yo pe memanga na likolo molimo mozanto memanga na likolo siko po kende likolo kosala ni il faut kufa ozomona bozo tirer ba condamnation bino moko bozo tikela bandoki nzela mais ko kende likolo ngo pe eza en chair te eza na nzoto o te c'est en esprit quand même en esprit pourquoi parce que omonia elo bozo sala erreur parce que Nzambe pe pona okutana na ye eza na nzoto o physique te c'est en esprit soko kufi boyo okutana na Nzambe te okoyoka ye Nzambe okoyoka ye okoyoka ye koyoka mais komona yo komona ye te pour Moïse a mona yete ayoka ye Abraham donc batu tout autant na Bible ba yoka ye ko yoka Papa Mafura bon fait nous comprendre que oui quand même existence il y a Dieu moko ya Nzambe o ya keli kolona mokeli na nyonso sans lui le monde n'aurait pas existé ce qui zenga pour na français mokili elingai gozala te ye penza nde azali moke yaza lokumu ya ye nga pesa ke lokumu na ko banzembo te ngana luka kana pese le kumu na boto na botosi netamboli na yo netamboli ezaleli na yo mais ce que papa netinga sata na kosala ngelo te Papa Mafura mais yebisa biso na pourquoi na ba rôle nyonso o banda ko linga ko jouer o banda mingi to ba mingi ka ko jouer rôle ya nganga c'est parce qu'on dirait quelque part au bandara ko simba maba biloko mo bebe yango bande ko yeba neni ko sali ngo na nenyeza la po ba rôle mingi o Papa Mafura a jouer mingi ka rôle kinganga rôle kinga na kati Papa Mafura na kati te biso to zaki bana mike tanto otala opérette ya Père Bifalo o to bano benga théâtre takinga soki na Monica ka elongi Papa Mafura nga zo jouer la kinganga en tout cas na olala te na butu na ko sala ba insomnie. Mais pour nini ka rôle qui n'a Papa Mafura normalement dernièrement on a auto joué patron. Auto joué patron. Patron et les c'est les kaki. Donc un artiste il faut incarner news. Exactement parce que oyeba ki makambo un artiste ba lobi jouer kindoki, o jouer kindoki. Incarner makambo kindoki. Po eza biloko esprit. Eza iloko te que oyekoli yango na classe ndenge ba bourgmestre ba yekoli ba lisa. Te eza iloko esprit. Ozomona eloko esprit ponga nde na tangi na ngamwanda muna ko sala ki bourgmestre mais bourgmestre po salo ya ngeza passe ah bon eza passe parce que c'est inspiration
eza inspiration nde na uti koyebisa yo nga Satana osala ngai eloko te. Mais siko papa Mafura na monde lelo to komi na vague ya internet, monde internet eye bato banzonzinge banine. Mais papa Mafura a côté pe na monde ya théâtre populaire to benga yo maboke. Mais pona nini vraiment ozo yoka na vraiment te. So nazo yoka na nga mwa muke koyoka na ezate ke o nazo kende muke pole mina yenda pole par rapport à talent na yo, par rapport à savoir faire na yo, il a fallu vraiment te za makambo nzambe oyebi ba makambo susu ezali ya koloba te po makambo susu foza na ngo secret et pas ya nzambe loko batu bazoyeba te ba kope na bango ezobeba pona nini soko azi kope alingi mutu nyonso ayeba nini mais orke nzambe apekisa yango tozozoye jouer lelo yo soko nzambe atindi biso batu tosala na mabe na tuni yo question nzambe atindi biso batu tosala na mabe ba question za nga ba réponse za yo mais nabi ke nzambe atindi tosala na mabe te tosala na mabe te OK bon si gomoni ke te bokosaka ke bosambela tala nde bazosambela ebele mabe ezokuta wapi. Mais apparemment papa Mafura ko s'attaquer trop na ba église na ba pasteur, qu'est-ce qui ne va pas? Naza ko s'attaquer te, mais je parle ce que je vois. Je dis ce que je vois. Na vous parlez de ma pasteur te. Donc rythme ya ndenge ba église ko tambolelo ezo ko apprécier et là ko s'épélisa. Papa, yoka promesse nzambe. Les projets que j'ai formés en vous, non les projets de malheur, de paix, de bonheur et de prospérité. Très bien. Et le bien, très bien très bien. Je suis convaincu. Autre côté écriture, la Bible. Oui. C'est que vous croyez à la Bible. Sikoyo promesse wana nzamba pesi yo. Yo siko okoluko osenga nini? Déjà projet wana nzamba déjà ça pesa biso ba. Allez, siko nzamba pesi projet ya paix, ya bonheur, ya prospérité, yo lingi na yo te, nzambe kitisa moto na yo. Ezikisa nyonso ya munguna, ezikisa nyonso ya Satana. Ozako yeba te zoko misengela moto. Parce que moto wana yozo senga eko tumba yo. Mukolo yoko swana. Moto wana eko tika yo. Po eza musala ya Mungu. Otanga la Bible makasi. Mukolo yoko oko bunda. Moto wana eko tika yo. Eko tika oti. Pona nini? Eza ozana musala ya Mungu. Dès que son ango répondre te, on dit mais la Bible, autant la Bible mingi. Pour moni évoquer ba verset biblique belé. Tala son évoquer na évoquer ba verset biblique. C'est qu'on aura tant peine à kotanga Bible. Pour mutua, ba tuna biso ba congolais, ba mona ka so lobile likambo za na verset te. Moyandi mezate. Fo lobile likambo za na verset. Ozomona, yangona nzamba fâché. Batu ndeba tambula kaboye na grâce à Nzambe mabondeli na bango te. Pourquoi comment se fait-il yo mutu? Okende kozwa mutu azala tata na yo ya molimo. Père spirituel. Nzamba sepelaka te na likambo wana. Ah bon? Oui. Nzamba sepelaka te na likambo wana. Mutu okende kozala père spirituel ya muninga. Père spirituel ngo pe mukolo mundimi na yako kufa. Awanga ni mulimo ya mundimi. Olia lobanga tata na ye ya mulimo. Molimo na ye ya pema kimia epa nanga ekomi o molimo na ye pema kimia epa yanko yankolo. Bo ya tu ye mutakolo tata mulimo na ye. Bo pourquoi abendi mulimo ngote ye pema epa na ye. Hein? Ozomona. Bozo kenda berere belé. Neti nga Satana. Zela likambo zo katanga tru. Nga Satana osala ngeloko te. Ah bon? Mais pona bundisaka yete. Satana osala lote soza ozana nzambe kati na osoza nzambe kati na ote Satana azona bo pete nyonso tu. Tika. Azwa bino kasi nzamba lobi nini? Sambela pona bayi. Bayini na bio. Bo siko yo Satana zamu yini na yo. Obando chaye. Satana na niati yo. Na likote yo. Na bwaki yo bisika bikauka. Na ye nzamba tia Satana na ye. Awo sepela na yo. Na nzambe mtacha Satana na ye. Ah bon? Donc, tu as appelé ta kobumisa Satana. Malgré nous. Fuyons les œuvres de Satan. Parce que Satan a vraiment sali en Nzambe. Ah bon? Oh, Satan a vraiment sali en Nzambe. Oui. Pour Nzamba yeba kondima ya Job. Nana kenda gomeke.
Satana te. Soko Satana kendaki te nzambe alinga oyeba kondima Job. Là c'est très profond. Donc je confirme que par là papa Mafura zora pena tana ya otanga Bible pona koyeba makambo. Na nyati yo Satana, na likote yo, na bwaki yo bisika bikauka. Yende zoba kaka ko amitika kaka le. Yo nyata ye. Au bundi se yo di. Papa Mafura to zonga na monde na biso ya théâtre. Yebisa biso non. Bascule ya opérette ko longwana opérette ko kota na théâtre populaire. Osala ki une basculation en nini kotika opérette au côté na théâtre populaire. Est-ce que il y a qui na moba complication théologie adaptation de la qui facile même ndeto zaki na kimbanseka to préparer que opérette ya bien mais soutien ezatega ba sengle na ba sengle soutien donc tous opérette tout ça la opérette kitoko soutien la kiti na zaki comme leader comme responsable na opérette pour ça qui na kimbanseka na kimbanseka Zaki ngai Natadi. Natadi. Ah, te pesi mbote azaka ka azaka. Ah, mais normalement bandeko nanga en tout cas bosunga muninga na Natadi asepeli sabino OK. Akoma na problème à vision. Akoma na problème à vision. Et puis pe elope na oyebisa na son excellence. Fati Beton. Kichekedi wa Mulumba Félix Antoine. Nga naza ikona mboko, naza koko ya ba théâtre na mboko koko ba comédien. En tout cas, faut honorer biso. Te pardon na ndenge na lobby na pesa obligation. Boza na mutema mawa ya ko honorer biso. Taba médaille ya mérite ata nini vraiment lelo yo soko théâtre zozo en plaire. Pour biso batuto bandaki. Hein papa, je dois pleurer à qui? Je dois pleurer à qui? Moi mutu alelaka et pas oyaye. Na lele pas ya yo président son excellence Fati Beton. Pardon. Mais batuna yo o bako yoka ba memela yo message yango. Nazolela. Et ça là qui biso fait quand même plaisir to moni tango ba pesi ba artiste comédien ba carte ya santé ba kanisa que papa Mafura. Et ça là qui on est temps ba benga papa Mafura, il peut aller parmi ba artistes comédiens au bana quand même na droit ba que les soins de santé oh la première dame distinguée première dame maman Denise Nyakiru a kanisa ki ba artiste comédien. Et ça là qui on est. Et ça là inga plaisir à trop tout d'abord na pesi na nzambe merci parce que nyoso yaga na maboko na ye. Yami balé na pesi président Elombe merci. Pembote na o acte yo parce que nazali ko loba en tout cas nazalaki ko loba mbala liboso le nazwa ki angote na iko déclarer donc ton papa qui tourne liboso ozwa kate ba donc ozaki comme si oublié mais na ko loba trop na internet na internet tout nazo loba en tout cas pour le moment président Lombe merci en tout cas na grâce au salut tala ba age to commune tala pe makambo to commune traitement ezaka pasi donc ndokwana sina zumwa carte wana naza assuré na vie. Mais papa Mafura, qu'est-ce qui fait que malgré âge na yo comme nango âge pour seulement mais osako se maintenir toujours en forme, athlétique, souple. Oui, nazaka souple. Nazaka souple, je peux mettre plus comme ça. Ah. Qu'est-ce qui fait que vous gardez toujours souplicité na yo? Pour garder souplicité na ngai, en tout cas, tout d'abord masangana melati. OK. Masangana melaga lungwila nsamba agene. Lungwila mais ça masangati. Naturel. Et ça masangati. Naturel. Et nous ni saraté. Te wane za naturel. OK. Biloko kolia pe na liaga naturel. Nedi nde batu bazolo ba ba sasa ka kita ngata batiango 50 francs. Yangani. Ngana liaga ba soso ba otambula. Otobenga ba soso ya Congo. Ya Congo. O wana tabatina ba wango 1200 ba zombongo na ngati. Yo liaka bandakala. Mayebo. Yango wana. Et puis fruit tango bimi. Ya saison na saison. Na saison nango faut kolia kango mingi. Nedi ne lango yo en tout cas nazo lia na ba mélange.
nasoma mbala na ngai ya munene so mukwana lingi fufute na lembala na le fufute na lembala ou bien na lembala ozomona donc je mange les choses naturelles masanga penza na kipara ngai ya muti vraiment. En tout cas, c'est vraiment un grand plaisir pour Nabiso de partager na Papa Mafoura. Un grand acteur. Vous avez compris que l'acteur a quelque chose dans le ventre où il faut faire sortir. En ce qui concerne conscience na éveil patriotique, il y a biso ba congolais Papa Mafoura a yebi tellement ébélé et puis a un message pour nous conscientiser biso peuple congolais. Donc c'est un artiste de talent, un artiste où a yebi tellement il y a ébélé il y a un qui kolukaye. Parce que asali quand même combo na ba œuvre mnen basala ki natango ya opérette ti obosene loko mo Papa Mafoura ouais na linga ko lobelo moko ta africain yo zana bolingo yo muto lakisa bolingo na mukili liboso Jésus faza reconnaissance na biso ba africain. Ah bon bakoko na yeba na Israël bazala isu na biloko ko liate nzale koti makasi baki magawa na Afrique. Na Afrique te, na Egypte. Soko bakoko na biso wana baboya ki boya te bozonga na banzala na bino. Nde bakufa te. Hein? Neto laksi bolingo bavandi. Mais soko bazonga ki nde bakufa Jésus penda botama te. Baboti Jésus. Hérode lingo bomaye. Akimagawa na Afrique. Ah en Afrique te. Soto le bagi Maria, Joseph, allez. Bozonga na mwana na bino kuna na epa kuna Hérode alinga ko bomete alinga bomaye est-ce que Jésus alinga kola Jésus a kola de grâce na biso ba africain po biso ba tuto bomba ye awo omoni bazo bomela bino ba histoire ba kosa bino ba histoire moko ya mystique Joseph na Maria tango bavandaki na Jésus awa to senga ibango condition bo siko pona nini na Jésus ava pesa yo faut condition. Condition les animes. Faut que yembe la ye, kobini la ye. Bon, awa biso Maria bini la ye biso. Joseph bini la biso. Vraiment, comprenez que c'est l'artiste qui parle. Non, c'est l'artiste qui parle. Donc nous sommes vraiment Oezakat Naye. Merci beaucoup na maman Mimi Thérèse, balabi, maman de maman. Oui, papa Mafoura en tout cas au bois kabatu na yo hein. Que il y a ça la kana pour nous reconnaître ba orphelin, ba veuve, ba abandonné. Alina comment na bana bitikete de maman Mimi Thérèse yende donc oyo asali le keto vanda o na kati ya chaîne oyo God Talk télévision. Un mot pour na maman Mimi Thérèse Papa Mafoura. Maman Mimi Thérèse merci na acte zo sala. Merci penza. Oleki mutu azo pesa dim, oleki mutu azo pesa offrande, oleki mutu azo pesa makabu. Parce que nzamba lobi azali na mawaya ba orphelin na ba veuve. Lokola yozo sale lango nzambe abanda ko bakisela yo parce que eleki din po bazangi ba soutien yo sikozo soutenir bango ozo spesa bango sourire. En tout cas merci maman ngai vient na yo Mafoura yeyo en tout cas mais ngape na za orphelin oui. On fait le mot négligé. Mère, si on a bien fait le pourquoi on a négligé? Ah, mère, mère, n'a fait le. Dès là que tu connais personne qui numéro mbala moko pona zana ngana WhatsApp. Vraiment. So pe otindi langa Android na tiaka WhatsApp otindi. Donc numéro na nga ya ngoyo. Et puis, on va contacter mbala moko. Bato pe bazana posa ya contacter nga mbala moko. Numéro na nga ya ngoyo. Plus 243 85 345 22 14 plus 243 85 345 22 14 plus 243 90 63 70 608 mère n'a pas ce numéro. Vraiment, Maman Mimi Thérèse, je pense que Oyo qui déjà
topesa susu mbote na maman Anastasie Kubariki vraiment maman Anastasie Kubariki bambote ebele bele maman Aminata Pembele bambote bele esika ezwa miyo maman Bella Kouri Bella Kouri topesi mbote na Bella Kouri donc kitoko mundele na biso ya Birmingham donc bambote na yo ebele esika ezwa miyo donc on était en entretien avec l'artiste Papa Mafoura tolobi bongo awa to bongo na kati ya toza na ngambu ya banga moyo na sima na ngai maya nzili bazali komona bongo tali maya nzili wana kuna na ngambu ya liba bingambu ya changu donc tout tozali na ngambu awa donc maya nzili ezali frontière entre banga moyo na changu donc yango nde ekaboli biso siko awa to vandi na ngambu ya banga moyo donc tout faire découvrir bino nature bomo na nature ezani ndenge nini makabo ezani ndenge nini. Alors quant à moi déjà je vous laisse pour un prochain numéro donc na optique la bino Papa Mafoura yemoko na message na ya suka ba dédicace na nini na kosala a le blabino mot de la fin na ye et puis na ba dédicace na ye na bato oye akopesa ngana longo déjà. Quant à moi je vous dis déjà rendez-vous au prochain numéro. Je vous laisse entre les mains de Papa Mafoura pour na kopesa ba mbote na ye et puis na mot de la fin na ye. Ciao ciao déjà Papa Mafoura na tiki yo liboso caméra donc yo na yo so kopesa mbote et pa ya banani osali malamu lokolo tikinga so kendaki na nga problème bon bandeko babolingo en tout cas bolandi likambo ezali ya biso baafricain tofungola nanu mwa misu parce que tokokende ti wapi na ndenge tozotambola na mabele na biso ya Afrique toluka totonga bondeko kati na Afrique parce que soko tali bien bolandaka nde ba histoire bolandaka makambo bazotangisa bino wana te Kwame Nkrumah alukaki basala tosala États-Unis d'Afrique beelimine ye Kadhafi azako luka asala États-Unis d'Afrique beelimine ye John Kennedy alobaki pona ba noir be elimina ye Martin Luther King alobaki pona ba noir be elimina ye Mzee Kabila alobaki pona mboka na biso be elimina ye bo mitu na nanu te pona mayelo ba kotsa bino na mutu pourquoi ba sala ka bongo parce que ils savent bien que l'Afrique soko et sali États-Unis nous serons la terre la plus puissante parce que c'est la première grande puissance du monde. Bandeko to sosola na pesi mbote na Filibola papa elengi na pesi mbote na Aimé Luemba na pesi mbote na grand prêtre Michuri na pesi mbote na Junior Bitatu na pesi mbote na Nicole Mwanantimba na mobali ne Samuel na pesi mbote na Ser Dele mbote na yo mingi na papa bobo pa bozali kuna na pesi mbote na Walu Titi wa dada en tout cas bandeko babolingo alors merci mingi pour vous, je vous laisse mais prenez mon numéro plus 243 85 345 22 14 plus 243 90 63 70 608 nasuki wana nasuki te po bilongo ezebele po eza émission to auto kofungula po nzambe alobaki avant asala likambo ya mabe ayebisaka na bato aponaka mutu oyo alingi nzambe asalaka likambo afaloba na bato yangwana bandeko na biso occidentaux ba américains bo changer politique en Afrique parce que l'Afrique c'est notre pays, nous ne pouvons pas souffrir comme nous sommes des étrangers dans notre continent. Merci. Bato bakutunanga sukezali magie bakutunanga sukezali magie lipamboli na yo katinanga bato bakutuna mitune bele ya bakutunanga sukezali